La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yango Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Mais awa na kati ya Kinshasa, né après la pluie c'est les mauvais temps. Nenge kaka nzambe ya ba honorable Lebe Mopia atikaka ba lecteur na été ayoki kaka mbula oyo ya 20 midi nde ye wana na après midi ye wana mbangu na kotala ba lecteur na ye ndenge ba mai ekoti awa na lipangu pe na première place basalaki pont oyo mawa vraiment ala ba mama one bazodinda ndenge bazolela epa ya honorable Lebe Mopia toka bango. Le peuple congolais, partout. Alors que Maï, ce que bloqué pour la terrain. Maï n'a pas gêné. Moi, je compte comme commissaire de la Nagana. Il faut passer à la collecteur. Ndenge kaka nzambe ya ba honorable Lebe Mopia atonda mawa alaki ba mama oyoke ngai moko na kobongisela bino ndenge biloko ebebi awawa ba lecteur na ye ya quartier Kimbangu précisément na première rue. Vraiment ba mama basepelaki mingi nzambe ya ba honorable ye moko ndenga tikaka bango te alakisi bango bolamu na ye oyo azala na ba lecteur na ye. Papa ye kotala biso po papa ifaya kotala bana na tango apasi to sepeli makasi to ane sengwa papa Lebe nzamba pambola ye makasi wakanisi biso kalamu elongola ki pilier moko tango elongola pilier moko force ya mai ndenge to pikola pont yango esali bo po fallait point kende mais le quoi trop lourd na béton bo chaki likolo yango de pesi de gao osomona kaka na tango wana pan oyo ekabola Kimbangu 2 na Kimbangu 3 oyo ya honorable Lebe nenge kaka mbula oyo ebetaki etoboli penza elingi emema nyonso ba lecteur ya ye balelaki vraiment na micro ya Lingala News liboso ya papa Lebe Mopia tracteur eya etimula lisusu kalamu ndenge etimulaki na 2016 po tango etimulaki biso tozalaki odinga lisusu te siko bato apendweno bazwa mbongo bapusu mili bapermettre bato apusu babwakaka biloko na kati ya mai ka bato apembe totanga bankombo eza te oyoka te bafundi biso sikoyo bato leta atala likambo so bato afulu soko bazoya basala nini babwakaka biloko na kati ya mai te. En tout cas, nzamba pambola mingi po ezaka bongo papa ya bana zaka na mangwa na bana na ye. Biso nde totiaka yo na bo poste yo chef. Kobokisa biso te. Surtout ngai papa Saidi ndenge ozomona bo. Balabala oyo ngande mutu na bunda na ngai kaka na mayele na ngai ndio moni mwa kimeko tiboy. Ozalaki na sie secrétaire na yo nzambe abenga ye déjà. Tala lupango mama ndenge tikali kuna. Mire bukani bango nyonso bakimi toyebite so bola ndenge nini. Merci mingi chef na sepeli mingi ndenge oye. Nzambe apesa ka makasi wana makanisi ko kanisa biso kotoyo. Ko bosa na biso te tala ndenge mosala sala ki ndenge nzoke ndokufa.
mais soki mbula mususu beti ngena nazo senga emata na nouveau ndenge babokaki bafulu bo so ya mati bongo to dinde sute vraiment chef kotika biso te nzambe apesa ka makasi olite pona kimbango yebonga biso pe to sepela ndo maloba na ngai asuka ngona mokonzi tengo makasi komona papa ndenge papa kiteli biso sur le terrain. Je suis dans la joie vraiment. En tout cas, Nzamba kobatela la papa. Votre Dieu est ton père. Regarde papa. Obatela papa. Pesa mikolo belé na sia moi. Pesa makasi. Maintenant ça koluka ko troubler bureau na ye. Kutana na ye. Vous remercions notre Dieu. J'ai beaucoup de joie. Merci vous tous. Merci. Il y a deux parcelles. Parcelle à coin na Ouelandi. Donc maman Ouela 2000 francs a béni pour soyer à condition là. Parce que l'état Zalia, combien de rapports au PC pas Bouna n'est pas chef du quartier na biso. Et le romo roté. To ko ti rapport c'est pas Bourgoumesi. Et le romo roté. Si ko na sur na biso. To bo ma biso ko maloko na est pour na to sima na et simbate. Nzambe ya honorable alobi boye na micro ya Lingala News. Première solution to rejoindre ezali ya ko refaire pont yo za la likolo. Mais ce que na nyonso malamu to kokate. Master na ye kande na lubaki musalo yo ezali musala l'état. Qui dit l'état, gouvernement national, gouvernement provincial. Tina se. Mais le corps nazalana bino, nazali pe molobi na bino na rotia bino boite na kebo pesa rapport. Pendant 7 ans l'observe rapport, ngai moko funa bana musala. L'état ya okuta ngai nazo sala. So l'état pa ofisa maboko za malamu mingi. Mais boba ke botia ko bwaka ba matiti ba biloko belebele na mai. Ya ba fulu na bino ekomi ko bwaka na mai, ya ono ezali pe cause munene ya situation bozo traverser. Oh ba inondation ko yaka kaka. Mbule ba ko ya toujours. Mais tant que biso moko tozo tosa o l'état zo senga na biso te. Donc ba dégâts ko ya kaka ba barozo kaka pesa tona l'état. L'état ezali yo ngai ye, ezali biso banso. Ça va? Botia ko bwaka biloko na mai. Botia ko bwaka ba sachet ba déchets na mai, wana mozo bloquer nzela mai leka. Tant mai bo bloquer à la tomboki aluki nzela na ye. Nando zo sa ba dégâts wana. Tokani hein? Bon, ngai na kei na moni na keko sala tina ba ingénieur tozali koya. Hein? Ça va? Bon, botia malamu nzamba batela biso. Heureusement que mutumoka kufite. C'est ça. Heureusement que mbule beti na moi. So za na butu metokomi maboko na matama. Ça va? Heureusement que nzamba za munene mbula beti na moi. So za na butu na yebite. Ngeza ba dega musu ya mutakufi mutacholi na mai. Ça va? Tokumisa nzamba yo ya pesa pema na bomoi. Ça va? OK. Voilà. Botia tranquille na kei pour me préparer bon na kozonga atanga na yete batu baroya. Ba ingénieur nanga baroya. Ça va? Bopita maboko. Bopita maboko, botia mambote, bopita maboko. Merci mingi na compréhension na bino. Merci. OK. Peli susu bana quartier Kimbangu 2, Kimbangu 3, ba sepeli vraiment na ndenge papa lebe mopia nzambe honorable atika bango te. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.